Mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba mesana ko anda chaîne na bango nde habitude na psa bino chaîne o mesana ko loba ba vérité o ekitaka na se pona ko lokotela bino ba information Océan du Congo bo continuer ko s'abonner bo continuer ko partager be mission na ba kita o vrai congolais ata ya ko finga te eza ta ko pesa solution pona mboka na mokula lona na me bino moko ya ba lobeli ya peuple congolais pe moko ya kati ya partie nouvelle la communicateur. Beaucoup yo quand même à la présentation à se présenter pour boyoka et pour première fois biso no Océan du Congo to ya mandeko na biso mbote ndeko na ngai journaliste on se présenter ba imboka ba kolanda yo kombo nani pe ozanini ngai kombo na ngai ndeko Pablo Mubungu nazali membre pe communicateur ya partie nouvelle élan partie ya excellence ministre honoraire Adolphe Muzito. Tokobeta lisolo par rapport à makambo o etali insécurité et puis makambo etali justice. Est-ce que justice na Congo aujourd'hui bazo sala musala malamu poto uté ko mona arrestation ande ko na biso vidéo chimanga mais si bitima to monika ba bimisinde ko ba lobi ki non ba pesi liberté provisoire pour le comment nango bongo so ba lobi liberté provisoire za ko bimisanya so yango wana ba libérer kasi eta ke yo mo lobeli ya peuple congolais pe moko ya Congo mani nini ko koloba par rapport à justice ya mboka na biso. Ndeko na ngai nde babaka na français d'entrée de jeu na kolobana que justice ya mboka na biso ezali indépendante te ezali na se ya batu oyo baza kosala politique na ko pesa yo kamoko omoni tango Félix Tshisekedi azalaki na batu ya FCC bata FCC baza na pouvoir baza na gouvernement baza na assemblée et baza na parlement baza ki majoritaire na kati wana ozomona babino ndé toza majoritaire boye to tuzwa pe justice to chango na se na biso pour que to zwa ndeko Félix pena to kundaye bien ndeko mina kuna ndeko sakata ba proposer une loi ya réforme ya justice selon loi wana il faut ministre ya justice a comme un pouvoir makasi sur les parquets. C'est-à-dire que magistrat avant qu'à ça il faut avoir autorisation il y a ministre de justice. Ce qui mutasali mabe ata magistrat moni boye. Ce qui ministre de justice a payé autorisation tel jamais go landela ya kangaye ayokaye ce que moni que non fa que na niveau ya ba juge akena akoko sa ndingo wana te. Bandeko Félix na batu nyonso ya ngambu na ye ba telemela ki yango bata cache FCC so ba telemela ki yango. Balbi non eko sali mandengo wana te loi wana na niveau ya parlement elekate balbi non comme loi elekite est-ce que biso to justice to chango na se ya makona biso bazui ba nommer batu na cour constitutionnelle o ya bango pe na ba organe su ya pouvoir judiciaire ba nommer batu na bango afin que justice ezana se na bango donc justice na mboka na biso ne ko loba indépendante te ezali na se ya bato baza ko sala politique. Alors que ce que justice mboka est indépendante et mabe makasi mboka ekozana pasi mboka ekotambola ndenge oyo elongo banité oyebi ba mboka nyonso o ezali bien au peuple aza ko vivre ndenge sengeli na dignité ezali ba mboka oyo justice eza malamu eza na mboka moko to kokuta eza développer eza mboka moko eza stable eza mboka moko eza na avenir ceux qui basent na justice ya malonga te so justice na bango ezali ko dépendre na politique ceux qui ezali indépendante te ndeko et aussi nga tozwa mayele ya bato oyo ba comprena eloko wana pe bazwa justice na bango batika ezala indépendante tozwi mboka lokola Afrique du Sud lelo ba congolais ebele balingi ko kena mboka Afrique du Sud bakende ko vivre kuna pour na mboka moko eza bien bat bazolia bien so zo sala ba ko futa yo bien l'état zo landela de telle sorte que moto engagé yo anyokola yo ta futo mbongo ko sunga yo o vivre bien na bana ozolanda ancien président Otobengi Jacob Zuma azalé ko travailler ezalaki na ba soupçon ya corruption ti parti na ye comme baza majorité na niveau ya assemblée nationale balongoli na pouvoir à la justice ay ko bengisa ye après quelque temps bengisi azolinga okende te justice alobi comme olingo okende te ozozwa condamnation ba condamné pendant 15 mois pour 15 mois de prison na 15 mois de prison wana
bakangi ye bakotisi na prison bato balingaka ye na mboka na bango wana basali mobulu la police yango moko ekokaki te armée eye na renfort eye ko renforcer la police ozolanda ngai il y a eu des morts 350 morts sud-africains 350 bakufi mais justice ebangaki eloko wana te etiki ndeko na prison ndeko avandi na prison ti ntango santé déranger ye baavocat ne basengi na justice ke non akende kozwa basoins médicaux ake kozwa basoins médicaux asali 2 mois tribunal elobi non 2 mois wana eleki se koki il faut azonga na prison azongi na prison ndeko na ngai bakangaka ye na septembre ou juillet 2021 auti kobima kaka il y a quelques jours awa asali 15 mois de prison un ancien président balandi te ko non aza un ancien président a dirigeant mboka o boye na boye mais pas na biso eza ko tuto ancien président eza un proche ya chef de l'état Vidi Echimanga batu moko boye babengi ye baza ba investisseur tongi to investir na Congo ye bisi bango na po boye po na ko investir na Congo nga fona zwa 20% na kosala nyonso po na bino bozwa marché na domaine minier boza na sécurité eloko moko mabe po na bino ekozala te batongo ba filmer po ba monaka ngo étrange mais comment mutu oyo biso lingi to kende po na ko bongisa mboka na mais zo condition ke poto kende ko sa musala to pesa ye 20% ba filmer ba chango na internet biso so to moni yango batu oyo ba landela makama mibeko ba lobi ezali tentative de corruption pe trafic d'influence ozomona bakangi ye batie na prison bachaki wana bato balandelaka makambo ya mibeko babandi kolandela ye 6 jours seulement après abimi po azana ni po azali proche azali mutu oyo avandaka pembeni ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo ozolanda aza pe moko kaka te na baproche ya chef de l'état oyo bakangi abimi ndeko na kotanga susu ka ya ancien ministre ya santé ministre Eteni Longondo bakangaki na makambo ya corruption bakoti na prison liberté provisoire et pas na biso soki liberté provisoire kobimisa mbimba yango wana baproche ya chef de l'état omona musu bakangi ye bakondane ye musu bakangi ye bakondane ye te mais bango nyonso wana suka ba kobimaka libanda bakopesa injonction na ba juge tina ba magistrat moto wana bosa nini bo libérer justice mboka na biso eza indépendante te et na justice ya boye moyen to kende liboso to se développer eza te na kotanga suka ya ancien coordonnateur ya agence ya lutte contre la corruption rattaché à la présidence azapika approche à chef de l'état bakanga kana makamba corruption wana ndeko quelque temps après ba libérer na autant sous exemple il y a ndeko Vital Kamerhe mbongo oyo eyibama wana ezonga te mais ye mutu oyo bakangaka suka ba libérer ozomona bakaya ba proche ya chef de l'état eza ebele sikoyo na lolenge ya boye justice komi nde balobaka à double vitesse sokoza pembeni ya mokonzi moye osala prison ndenge oyo infraction na yo esengi eza te mais soki ozali un petit peuple mutu moko ya pamba ozana mutu akolobela yo te oza pembeni ya chef de oza mutu oyo aza proche ya chef de l'état te soki bakangi yo ata mpona infraction ya koyiba lipa ya pamba okosala prison ti bane na yo ekokoka soki ofingaki ata mutu ndoki oza na kati ya prison wana okozela ti infraction wana ti banombre dano bakondamnaki yo mpona infraction osalaki ya kofinga mutu ndoki ekoka justice eza na situation oyo ya ndenge wana alors que chef de l'état ntango aye na pouvoir nde babaka na français il avait fait de la justice son cheval de bataille alobi que non justice oyo pena na kolandelango malamu pour que ezala bien abandaka koloba likambo wana avant kotakota na pouvoir ntango akoti na pouvoir eloko moko echange te ozolanda toza su na likambo lelo ya oyo tobengi ya ram wana eza impôt alors que impôt bakotisaka yango te sans que mobeko eloba yango
Donc ce qui est sengi imposant que mobeko eloba yango ezaki moyibi. Et puis mbongo oyo ministre ya Kibasa alobaka na Assemblée nationale que ba kotisi na ram. Ezalaki na se makasi par rapport ya nombre d'abonnés. Non, mbongo wana eza mukie makasi. Ya lobaki mbongo na ezaki bina na se makasi alors que fallait que aloba mbongo mo ezaki likolo koleka oya lobaka. Ozolanda. Ndeko Anthony mwana ya Félix Chilombo azaki chargé na makambo ya mbongo na ya ram. Ye moko ministre tomona clarté mais mutalandela bango azate. Ce que oza mutu moko boza na soutien te na politique na bango wana bakokanga yo okota na prison. Ozomona. Donc peuple congolais il faut encore une fois de plus atelema na tango ya maponomi apesa pouvoir na tendance politique oyo eza na bolingo ya kotombola mboka pour que peuple à vivre dans la justice, peuple à vivre ndenge o esengeli. Tendance politique wana ezali ndenge ngana otoyebi la muka o esimbami na ndeko Adolphe Muzito na Martin Fayulu. Te la muka eza toujours la muka ekufa ndeko loba vérité. La muka ozokusa bato ba poto ba ndeko na ko assurer peuple que la muka ezali. Moni même na ndaku mwasi bavai na mobali matate ko kozala. Mais ni koloba te que comme matate ezali bala ekufi mbala makono. Boko ozalpe bozana muninga no matate ye lingo ba te que tant matate ye kaka boye bokabwani c'est fini non. Moi matate yaki mais tout ça toujours ensemble. Ndeko Adolphe Muzito alobi akozala candidat. Ndeko Martin Fayulu alobi akozala candidat. Est-ce que na 2018 ezala na lamuka nde bazala bango nyonso wana candidat ezalaka Martin Fayulu. Suka ba salaki accord ba misi candidat moko. Mais na sujet na biso to zolo bela pena yango te ngana na évoquer lamuka pona ko présenter yango comme force politique oyo ezana bolingo ya kotombola mboka avec une bonne justice oyo ko sala que buzoba oyo tozana ngolo na kata mboka na biso esila ndeko na ngai. Bon na makambo lobi pona justice na biso makambo so lobi peuple bazolanda biso bayoki ndeko to mekaka skolo babu c'est que tata mokonzi ekolo yende mutu aza incapable azokoka te que justice na biso efanda to esala musala nango oyo esengeli esala ukoma. Bon omoni mabe bandi na moto ozomona ezokita tina se mutu asalaka eloko te soka yebiki eko frapper ye moko ozomona na uti kotangela okaya ram ye moko mokonza mboka soko landeli bomona kaza impliqué na kata makambo wana na uti otanga koma mwana na ye Anthony baza frappé te o mboka ndenge ndeko na justice ezali négligé alors que eloko moko te tombolaka mboka loko la justice ezali or te diamant cuivre cobalt nde tombolaka mboka non eloko etombolaka mboka ezali justice eza na bamboka oyo eza na cuivre cobalt ba minerai wana otoyebi to toza nango baza nango te mais baza bamboka moko baza likolo ozwi mboka loko la Suisse aza na richesse ni soko otali bi omona ke justice na bango bazo ko prendre bien soin na yango pe justice sali ke mutu nyonso na place où azo travailler a travailler ndenge sengeli avec ba impôt ezokota na kati ya mboka bazo sala nini bazo tombola mboka na bango ti ba comme na niveau baza nango lelo eza mboka moko eza mboka ya paix mboka ya stabilité lelo ba homme d'affaires ya makasi mingi bazo préférer ko bomba mbongo na Suisse c'est pays mo eza na stabilité source ya stabilité na kati ya mboka na bango wana c'est la justice mais pas na biso la justice ezali négligé ndeko batu mingi bazo ya na politique bazali ba opportuniste muto yeko luka occasion pour kazwa mbongo abonga na vie akende na ye babusu baza ba homme d'affaires na domaine ba faire à réussir te abi non na kota na politique ata na esprit na ngai ba faire na sa na gagner mbongo na nga na kende na ngai soko analyser comportement na bango ou analyser conduite na bango mona ke non baza ba homme d'état te baza batu baye ko luka mbongo Congo pona bango za cop nde biso to lobaka na Lingala na Kinshasa Congo gestion na yango ezate pona bango moyen ya kotombola ekolo
na biso ba toza na kati tala mboka toza nango eza mboka moko eza paradis en termes de richesse au toza nango toza na o balaba na français terre arable ezali mabele o soko loni biloko ekobota toza nango ba millions d'hectares ozomona mais mboka eza na pasi toza na ba ressources du sous-sol ebele o bamboka ebele eza nango te mais tozovivre na pasi eza po justice eza te soki justice ekoti na kati ya mboka na biso ndeko komona différence entre ndenge toza lelo na ndenge tozalaki lobi soki olandeli mpe même na passé na biso na époque ya Mobutu c'était la dictature justice ezalaki te ezalaki régime ya baprivilégié régime ya détournement des fonds makambo wana ebandaka na ntango ya Mobutu esili te econtinue ti Kabila aye koya na pouvoir Kabila le père aye toye kokoma na Kabila le fils et continuer Félix Tshilombo aye tolobaki non biso lamuka to gagner l'élection mais babotoli biso pouvoir et pas ndeko Kabila na injustice na yaza nango apesi mutu mususu mais mutango aza quand même mutu oyo auti na opposition na biso malgré du pouvoir na mafia aza pe mutu oyo papa na ye aza mutu a lutté pendant des années pour na démocratie pour na justice ekota na kati ya mboka na biso totele no temps ko sala malamu mais déception totale ndeko Tshilombo akoti na pouvoir on se demandait ko zela tozui yango te donc solution etikali kaka moko tango be élection ekoya to voter na mayele na bolingwa mboka moni soko voter pour na polo pour na tribu to connaît aux anapasi kasi mwana mboka simba obi maluba wana est-ce que élection ngo obino peuple congolais toujours lo élection est-ce que ceux qui tobi to voter lelo muto au peuple a voter ba ko pesa biso ye yango wana nde biso la muka tozo bundela to sengi ba réforme to lobi ke pour na ba élection esalema malamu tozo vérité des urnes vérité des urnes pesa biso mokonzi au peuple nda poni et sengi to ça ba réforme na justice pour justice za malamu te est-ce que likanisa so bo pesa ngo ndeko Félix Rolinga ngo ndeko Félix likanisa to bandi ko pesa yango depuis kala je crois que oyebi makambo ya plan de sortie de crise à part plan de sortie de crise moi na mboka Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba proposer qui loi électorale hein pour na kotambolisa ma seni balobi que non il faut tous en la présidence tournante tout tika mutu moko te a gérer nyoso e moba tocha oui confession religieuse bazala wana banda ko za présidence o azui pour na 3 mois so 3 mois ko kia tiki mso azui ti 8 personnes nyoso na ba kokoka altozongi sous à 0 donc wana moyo corrompre est difficile pour corrompre mutu parce que c'est les autres tambusama na makanisa mutu moko te oya ko la corrompu mais tant 3 mois na ele ki so pesa ki corruption na yo alongwe mususu a remplacer o reço corrompre so raboyi na ye ozomona ke ko cha bato yo balingi justice te bato balingi corruption na difficulté bon ba boyango omona wapi bato ba proposer ki loi électorale makanisi na bango mingi okotisi yango te ba boyi loi na nde ba na français ba se désolidariser na yo ba bino loi na so de lingi yango te mais yo tiki yango keleka FCC boyi loi wana lamuke boyi loi wana kaka bino moko union sacrée moi groupe na bino nde bondimi yango tozo beta match c'est ni na loi électorale za lokola arbitre même cour constitutionnelle bango baza lokola arbitre au mona wapi avant match banda yo zui arbitre na ba les semaines na yo équipe boy na ba arbitre na ba les semaines na bino bango nde ba diriger match est-ce que transparence est rozala est-ce que transparence est rozala te siko bino peuple congolais tant bozo mona makambo oyo pourquoi bozo linga kaka to ki na mapona ole ke bo se soulever to bima to buna pona mboka mais pourquoi bino bozo linga kaka bo ki na mapona pona uti ko yoka yo awa na koloba o soulever point mo c'est très important o lobi ke ba politicien o bazoya te
pour na idée ya makanisi ko bongisa mboka baza na bango ba commerce en fait bazo ya pona ko sala commerce siko biso tant peuple to comprendre makambo ya bongo pourquoi to ko linga na sima ko longa na sima ba politicien to ko lunga ko bunda biso mo ke to batama na sima ya ba parti politique nini obiso tozo gagner na ba parti politique bon nous tozo gagner na ba parti politique c'est un organe où ils allient très important dans la démocratie aux hommes parti politique les ont recrutés ba fitir démocratie on est sur le mususu parti politique les organes les ont recrutés bato ba bien mpona ko tambusa mboka lobby aza ko encadrer bango aza ko former bango lobby ba on est ba gérer mboka parti politique rôle na ngomso ezali ba benga na balobana français socialisation politique par des meetings aux hommes participer quoi ba meeting ba marche tant au sali meeting ba tubaye ozoloba na population malobo bozolo bezali politique population azozwa yango aza ko s'initier na kati ya politique ozomona parce que population azali souverain primaire population au sens il y a peuple a souverain primaire azali yende muto asimbi pouvoir na kati ya mboka autant tozo ba vérité désir ne elingi koloba ke volonté à souverain primaire beau respecter yango ozolanda parce que souverain primaire wana foyer ba makamba politique banani ba ndoke tangi c'est politique yango eza ba parti politique ozolanda ezalaka ndenge wana parti politique to ko négliger yango te démocratie ezate na kati ya démocratie il y a un élément important c'est la justice tant tout la démocratie tout la liberté tout la justice tout la égalité des chances égalité dans le égalité des chances égalité nous sommes à droit à parti politique au seul niveau des titres et aux lois et sengi au sa candidature comme président député égalité des chances mais ça la démocratie biloko wana misa soro sangisi yango tout ce que tu peux dire à propos de la démocratie hein au monde que soit dans un domaine à justice soit dans le domaine à liberté soit dans le domaine à égalité ba momisa to wana yango nde ça la démocratie soko zongi na époque il y a ba philosophe ya kala na France ba pays à Europe bazaka na ba royaume wana bande ko nyoko la peuple bo considérer qu'il y a rwande yende mboka ozomona ba philosophe ba kanisi na makanisi mabi non nzamba sali mutu nyonso ndenge moko nous les hommes sont créés égaux mutu moko taza likolo ya muninga alors il faut que pouvoir ya biso nyonso neto sanganaka to tindaka bato ba ko gérer biso bato ba ko tambusa mboka non pouvoir ezaka na maboko ya roi asalaka nyonso ya lingi nde mona na makanisi na ba créateur mais ya souverain primaire babi non bato on peut te repérer sa pouvoir mutu moko te kaka simba pouvoir pour tirer les sons à expérience à roi yé moko ndaza pouvoir législatif donc ensemble na sénat eza roi yé moko pas pouvoir judiciaire donc justice cours et tribunaux eza roi gouvernement eza roi donc pouvoir ana nyonso yeki na maboko mutu moko babi non pouvoir oui et comme na maboko na biso bato no pesa biso souverain primaire mais il faut que les pouvoirs arrêtent les pouvoirs on va bien to kabola on to comme ça on ministère de babino to tia pouvoir judiciaire bango rôle na bango bandozala il y a ko dire les droits c'est-à-dire que ba pesier mobeko mobeko na ye a ko interpréter yango ye a ko appliquer yango ba bito ça la pouvoir législatif bango nde bazala bato ba bandosala mibeko et pas na biso tozana parlement ils en a deux chambres il y a on to bengi pouvoir législatif tout en sénat tout en assemblée nationale bango basala ka mibeko so basali mibeko ba pesi yango na pouvoir ba publier yango na ce qui chef de l'état a sali o ba benga ka approuver yango l'équipe ba publier yango na journal officiel et pesa misko na maboko ya ba juge ya justice ya ba cours et tribunaux so ko sali mbeba bango tango royal liboso na ba bien moni mobeko tel ba parlementaire ba sala et lobby pona ka oyo sali boye ba appliquer pona yo loi wana ba biki pona mobeko pona mbebo sali faut par exemple 5 ans de prison bango nde ba koyebisa yo ngo eza rôle na bango ozomona à part pouvoir législatif nde ba binoto créer pouvoir exécutif eza pouvoir ozo tambusa mboka mukona mukolo
kuna toza na président toza na premier ministre na ba ministre et pas na biso eza ndenge wana na mboka msusu ezalaka président mbala moko na ba ministre na régime lokola présidentiel kuna ministre premier ministre azalaka te soki oza président oza mbamo na ba ministre na yo ozotambusa bango ozomona ba ministère wana sikoyo na kata ya exécutif wana ba ministère chaque ministère ezoko s'occuper na domaine moko ministère moko aza ko s'occuper na makambo agriculture ma hotel makambo kolona ministère moko aza ko s'occuper na makambo ya économie odosa tali makambo ya mbongo azolandela ndenge mbongo ezokota na impôt ndenge ezoki na banque centrale ndenge ezobima ndenge ezokota ministère ya finance bazui mboka bakaboli yango ndambu bapesi ndambu wana ba ministère et gérer ministère mso babino yo intérieur yaza ko s'occuper na la police aza wana pona kocha ordre au monde to vande asoki kaka moko abeti muninga likofi la police eye ekangi biso ekena biso na susi yati basambisi biso ale batindi biso pa ba cours et tribunaux basambisa biso eza pona kocha ordre eza na ministre ya défense yaza ko s'occuper na makambo etali armée ndaza kolandela ba militaire recrutement na bango kofutama na bango bateni na bango makambo na bango nyonso ba militaire nde baza ko batela mboka bango musana na bango eza na ba frontière ba fandi na pona ko batela nde to ba na français et intégrité ya territoire atandambu ya territoire na biso bayiba yango te bango baza na pona ko batela mboka na ba frontière soki pe muto attaquer biso ali bango pe ba attaquer au monde ti ba M23 ba attaquer biso na Bunagana ba ke bunda kuna eza banani ba militaire eza mboka eza ndengo wana ba kokabola pouvoir wana eza pona ko éviter ba méfait ba mabe ya royauté mabe ya mutu moko azui pouvoir nyonso ye moko roi et continuer ozomona bato mayele wana basala musala makasi bon nyonso tosala na Congo awa na ndenge pouvoir zotambola mabe ezali ko fouler au pied ko fouler au pied c'est-à-dire ko boaka soyi likolo ya mayele o bato wana babimisa bafanda bazwa batin ko réfléchir ya ko kanisa babimisa mayele bele poto dalona ba na organisation politique otozana ngo otozana ndela uti ko tangela yango ozomona donc isa malamu te que to continuer ko ke na mboka na biso bo tunenga makambo élection mais ndenge nini loi électorale isa malamu te et puis arbitre électoral seni na cour constitutionnelle bazala na maboka pouvoir mais bino bolinka bo ke une élection ndeko tozo ke na élection tout en réclamant des réformes tozo continuer ka ko senga yango eza pe ka biso moko te lamuka FCC peso senga yango même parmi ba mo bata union sacrée il y a certaines personnes bazo senga ba réforme wana et ceux qui to sel ba réforme wana te pouvoir en place oui akolinga te que tango ako perdre Seigneur publié que va perdre et cour constitutionnel tango ba memele les résultats lokuta a validé yango ozomona mais tozo continuer ko bunda nde tozo linga ke to continuer kozana na nzela ya élection pe to komati na élection yango elinko lobate ke makama ba réforme auto sengaki to boakisi yango te to lingi yango toujours nanu pe to komi na moment ya élection yango te nous croyons que ba réforme wana to kozwa yango nous croyons que tant to kozwa ba réforme na ba élection na ndenge ko lekela mukonzi oyo peuple akopona yenda ko bima pe ekozala débit ya kotombwa mayamboka na biso régime oyeye tozolanda ndeko nanga détournement corruption kaka ndenge tozalaki na passé ndenge tozo continuer rien n'a changé na Congo ozomona ba proche chef de l'état mingi ba kombo na bango déjà ya kotanga lisusu te ba proche chef de l'état ba kombo ba privilégié na kati ya mboka même sa famille Kabund akabund tangu alobika longo na IDPS maloba ki nana yoka ki yango te alui ba mbongo ezokene na ba jet privé na libanda mboka alui makamwa ndenge na ndenge ba famille ya chef de l'état bazana ba carré minier na niveau ya ba site minier kuna na place tozala na ba mine na est na Katanga
Ozolanda. Donc c'est un régime, en bref, où il est qu'on perpétuer injustice. Et dès qu'on continue yango, donc peuple na kozongela lisusu na tango ya élection et kozala l'occasion moko en or pour na peuple. Peuple se décourager té. Et là qu'on se na ebandeli pe suka na yango. Tolité to kolonga. Kolonga na biso ezali kozwa ba réforme wana pour na élection et les cas ndenge esengeli. Merci beaucoup, peuple congolais. Oza libana to na kati oyoki ndeko alobi to litende to kolonga kolema te to bunande bitumande to kozwa elonga. Ndeko to komiko kene muke na suka beta pembela na mai o ezali kotala insécurité na Congo. O to moni lelo balobi ba kangi Rwanda balobi te mais to moni na vidéo ba kangi Rwanda na aéroport na Lichette. Eta ke yo moko ya peuple congolais nini ko koloba pena pour na likambo wana mais koto to yoki na ngam na bango balobi ke muto aloba te ke insécurité ezali wa ko loba insécurité ezali nde ba kozwa yo nini ko koloba pour na likambo ndeko même insécurité otozana ngo na niveau ya est du pays pe na mboka mobimba eza juste des conséquences ya ndenge mboka eza géré c'est déplorable moni partout où il y a injustice na gestion ya mboka insécurité ezanga raté parce que avec l'injustice bino bozo kamba mboka bien te ndeti misala moyen salema ezate ozomona bato mingi bakotaka na injustice ndeti kuluna wana c'est une injustice ou ebotami suite au fait que mboka ezotambusama bien te même armée na biso ou ebengami mpona kobatela mboka armée baza bien payé te mbongo ezokota mingi ezokenda ba poche bato moyen basala budget oyo ko permettre que armée ezala ndenge mwana mboka Adolphe Musito alobaki au moins 1 milliard budget ata budget ya au moins 1 milliard moyen tous na budget ndenge wana ezate par conséquent ba militaire bala bien payé te bazola tateni ya malonga te moyen basala musala ndenge sengeli ezate nombre ya ba militaire pe par rapport à la dimension et à territoire na biso sur la ndili omona ke eza muke faut ko baksa nombre militaire mais faut za mbongo afuta bango bao bazana déjà bazo futa ma bien te so bao baksa bafuta bango na nini ozomona mais comme bango da ba koti na mboka toza obligé chacun na coin na ye même ba militaire place bazali to telemato bundele kolo to bengana bango parce que na banguna na kati ya mboka biso nyos wana ezosala distinction te moyen to vivre ndenge sengeli ezate makambo ebele au photo sala en tant que parti politique en tant que lamuka na climat ya injustice moyen to salango ezala te ozomona to bundela mboka eza mboka na biso to kolonga parce que tozana volonté wana makasi ya vivre dans la liberté pour que tout bengana ba homme d'affaires na ba opportuniste na kati ya gestion à l'état ozomona to ko bengana bango suka suka. Merci beaucoup ndeko to ko bengana bango suka suka to bunda po to zwa solution pour na mboka na soki to bundi te kongo ko kende na maboko bongo ya banguna kasi ndeko to komi na suka PCP numéro ya téléphone et puis programme ya parti politique na nouvelle là nous ko koloba ba imboka bakolanda numéro na ngai ezali numéro WhatsApp ezali 089 63 11 898 à ce qui concerne les partis politiques na biso eza kotambola malamu tu dois toujours se battre en tant que force politique crédible, en tant que parti politique penakati et à la Mouka. Na moment où boye, tu es dit que car en cadre d'insécurité ango, tu as un conflit entre Bateke na Bayaka, ils ont une solution. Moi na mboka Adolphe Musito, à ma boka ya kokangate, Bolandaki, autaki na Kwamut, kokindo solana bato baza ko s'affronter baza ko bunda entre bango akutana kina bateke kaka bato ba se présenter comme bayaka bazala gité yango wana aki kozonga na Kinshasa à se préparer à accueillir et pas ya ba konzi ya bateke bazaka na kenge a sololi na bango pour que bango ba benga bayaka wana pour bayoka ka bango
bafandisa bango basolola na cadre ya koluka réconciliation entre les deux communautés bateke na bayaka mais comme bakonzi ya yaka bazalaka na kengete na ville na niveau ya ba chef baza na ville kengete accueillir sous lelo na popo kabaka sina bamboka msusu ya bayaka azan awa na kisa te na moment tozo sala émission oyo et na azo profiter pe kaka na tourner wana ndenge ki ko sala wana a visiter ba siège et à côté un peu na ba responsable pe ba membre parti bazala kuna asona ba makambo parti bango makambo bazana ngo ya ko yebisa ba yebisa ye pona ko kende liboso ya parti pe mboka na biso. Merci ndeko. Merci na bino yo mutozuli baku ya kolanda émission en lelo nde na yebisa ki bino bola na émission na cascade po finga landa ke émission na début na suka yo kinde kwa pesi maele na ye nde kwa bimisi maele yango nazo loba to mona kaka teke batu bazo diriger to bino batu bazo diriger bo mona kaka teke boleki biso na maele ba maele aboui soki to tia ngo na mutu amboka kotambola boyo ki maloba nde kwa lobi yo kozalo tale émission olope sa solution olo encourager nde ko na okasina commentaire ko finga peuple congolais loba ki bi ko finga isa minduki ya ba faible na minute eza tan ya ko finga te na minute eza tan ope sa solution pour na mboka na boyo ki nde kwa bimisi maeli bo s'abonner bo partager be mission bo ta la chaîne na bino chaîne ozo lobela bino ba vérité chaîne ozo ke no lukila bino ba ndeko o bazana ma maele ba ko pesa pour na mutu amboka mboka etamboli na mukula lelo to suki bongo ndeko mbali boso pe mbala simate ke to yambi oyaka soza na oya oloba pour na mboka na oya ezali chaîne na bino chaîne ba résistant oya rapona oloba pour na etali mboka na bino to kutena bino mikolo ezali koya bye.